ba maman. Moi ça libala. On lui la paix ba jeune mariée mobala bima boye avant d'avoir allons lui ça pas de souler allons lui souler makolo solo maman ce qui mobala wuti misala allons lui souler et l'on kwa liboso je souler wana otango na moyi ozui makola mobala na yo otie na mai otie germol na kati ya mai makola mobala yo evandi na mai après lui citron obandi ko nike makolo na citron bandi ko nike makolo na citron wana solo ezalate même ça bimi ba ke wapi to alongoli soulier boye ya ko indisposé sous ba pité na solo ba maman na biso ba marié dans système ka ya citron niki mobile no makolo na citron pona ba elongola ba mauvaise odeur wana nazongeli na ko na sije na biso Kobima na sima, oui. Et ça, on a bêté. Mais moi, si je suis alinga en beauté, pour nani. Net moi, si je suis en cocanaya en beauté. Pour les bossons et bisous, même si on a coupé na peigna mobile, les hommes n'aiment ma casse n'aiment. Et font ma casse. Quand ils font ma bon, soit ils a sec. Et ça passe ma casse. Mais dans ce qui déjà, moi, ça éjacule qui. Bah, ma yuana, bazé yuana. Mobile, ya pour. Ça n'est normal. Ce qu'on a si makuna, nous sommes peut-être douleur et les kamakasi, to pening. Nga yabi film sous abi abi la blanche. Nga lingamba nga beta nga sima kwa nini. Après bois kelinga mai wana la kati po esa sima munene. Misu ba linga bon honnête singa pona nga na sepela nga na ngote. Netinga na sepila nanga na ngote ngalinga kaya po ngalinga mbala osala ngapi mosala nalinga to sa musala biso mbala sko yo so za sima kuna no sa musandi no bongo ko na futi nga vraiment na sepila na ngote me ba fille biso ba sepila na bango po ba mai wane yesa bango ba bassin minene boyina mbo. C'est un peu ça. Mais ici, bon, sur ligne mutunayo, au sein de l'eau, au kaya seni, il y a l'ingé. Mais si on a bien la zéro la blanche, si on a coupé un bel mot, il y a l'ingé quand on bête à machine. On a prouvé qu'il y a l'ingé. Non, ça on a aucun. Donc, non, ça on a aucun pour à mon accueil, mais l'ingé. Et pour ça, la période nayo. Mobali osengaka siko ebisanga osani opesi kana sima asali na po azala ne ka satisfait au comprendre neti moi si mobali musu ya linga asali boso asali na sima osani et tout nzamba pesa biso poto sepetsa kabino ba papa nzamba atinda biso ya mukipona bino so bino pe bolinga osani papa vous avez compréhension, vous avez battu compréhension. Ce qui n'est que non aussi que moi si les deux ça comprendre peu au tiki peu vous savez la table caresse ici la verser converser ici et ça n'a mis baline tout même si moi c'est azot belle pour surtout dans la période et mon hermo c'est absolument douleur moi pas passe au singa boé. Moi, ça a cocaté. Et je suis bien dengue si ma bonne bon a cocaté. Comprendre des caca au tiki pour na paix. Moi, si nous peut azala l'aise, lui nous peut papa. Bon comme ça, lui se esclave pour cause le bali moi si moi au PC les mots. Moi comme monsieur le roi esclave moi atazobel. Il faut qu'à ça la montée. Il faut que vous compreniez la biso, un tout peu, vous en êtes béni, il faut que vous comprendre la biso. Comprendre mais ce qu'on a encouragé binoté et qu'on a pu aux anneaux bien mon ça qu'on a eu bien te matali quand on peut améliorer soit quelle banda à goûter la blanche nenzila à seninga la pessier à l'émolibo et zarambuma. So nous autres ma casse il faut qu'on paye ça papa il faut qu'on paye ça papa loko yo linga pour nous en sommes papa chérie cadele nini ça puis auto style kaka ce qu'on met en place né yo ça na posé l'eau mon boy so ya pécioté au moins ça le bien tu sais que yo peut faut ça il faut pour s'épiler ça un mot bien les manites qui va voilà
ezanga mbuma donc bon ezanga mbuma ana penza ko papa santi ya koti asali ba posa motema na ye asepeli pe asepeli pe vraiment asepeli pe donc yango wana il faut tozala biso ba papa biso tozana pona ko servir bino mama kotika mobile te ko lalisa misu te ki chasse ces bébés qui chasse baby po bata mabeba koti neti biso bana ba Swahili bo kuta na nzera kangeli yo mobile skolo bani ki site travail kam non kangi na ki site na travail lui pas na bisa ko ba chérie c'est sima ki bébé nga ko kana mati mais so lini mobile no ko sala ngokaka neti nga vike na ko kango te mona lo bébé to ba nyama so faire comme ça moi pour se plaindre en hauteur au faire comprendre mais so monique no alingi o seni no kabo ya salimba mbango isili o seni no ka sali po o sepelisa po tozana pona bango tozana pona sepelisa bango nzamba tinda biso na mukili pona bango po nzambe era salaki Adam atali wali Adam ko zaye mo kote nda ko sale Eve donc adeze bino ba papa Eve za biso basi yango wana vraiment au sujet on est bino makasi surtout ba papa ba 5e peni na bango etele makaka ba soko lingo yeba mo bala solo ya mo kikiliki ya o wende ko nso banga ba lobaka 5e elora papa etele maka so etele yo mama chérie fatigue bébé na pungi mbala bandola libanda ok bakudela neti nanga boye donc ala nanga 5 heures moni 5 heures na pesi makambo yosko 5 heures fatigue pungi ya na sens te pour papa na 5 heures faut que sepelisa papa na tongwana avant que musala o sepelisi donc o sale blamba parce que era okini lokwana bino ba mama bo comprendre te papa linya bima na tongo na 5 heures wana ya penza ko bakasa ki mobali etelemaka era okindi osali yango a beti biloko era beti yango ata mo ba deku osepesa ata ba deku sopoza makasa okoma na 3 coups okomi papa era okende otikende lomo bwena mutu ata moni la blanche oleka so denza blanc c'est amone lote poani makanisi wana ezaye kaka moi pour papa bini alo moi cadeau surprise mon boy poani pour sepelisa ki on ngambala ngasala nga ba surprise te mitala est-ce qu'on bala rabima na sentiment na mutu abimana sentiment na mutu te ko ka tonwa no mobala opo mama lima yo ana ya pongi ko bini ngo bongisi la mobali no tu il faut ko bongisa mobali na ndeni na mbetu avant bima na 5 heures wana abetu ata moko to mibale to misatu abongami otali wa accompagner ata na porte memeli ata malette wa accompagner moi lipwepwe moi lipwepwe ki musala siko yebisanga siko mobali ara bima kutene lo moko yo lingaka est-ce que vraiment azanga ko sala ta ba cadeau surprise ate azanga inquiété azanga muti donc maman il faut koyeba kokanga mobile na yo neti ngala blanche ndena zala kana lo baka lobi lo pona mwasi lobi peso la zungo lupe na bali donc kanga mobile na nga ko kanga te ke no ko kangi na kisite na comportement moi ça zala toujours na komikiti ça moi si azala ka toujours donc faut ça toujours na douceur il faut zala toujours tendre donc nyonso c'est petit ça comme mobile donc nyonso yo et donc ça tout cas on rendre mobile non erré et c'est que nous mobile attends c'est ici la 15 heures on a zonga donc ba ma kelele na yo pour na nini mama il faut que yeba ne okanga mobile na zaka ya yo muko il faut que kanga epenza zaka ya yo muko net wana surtout journée la répond ba les commentaires le repas que na musala te toi na réunion poani azo kima yo akimo mutamakelele do jour en do nitinga penza ko et mbali na ngasko lo na ndako bima te le repas quoi
On a fait moi quand je te fasse un abandon. Pour passer à récupérer. Donc journée on est ça. Tout ça il n'a pas kids. Na tapis, na mbetu, ya fukama, na cuisine, nyonso. Na douche. Attends na douche. On a joué au sokoli papa niquer mon corps, on niquer mon corps télémi, beti. Boya bota TV télémi, beti. Partout. Vous comprendre. Et tout bas la mission m'a bêté. Merci les besoins de l'émission, la mission il y a sans tabou pour toujours aider bino kaka. Comment pourquoi vivre na nibal na bino, nibal comment pourquoi vivre na bassi na bino. Deux ans de émission m'a bêté pour continuer toujours Kolanda Libanga TV. Nous continuer toujours Kolanda Libanga TV pour y monde makambo. Libanga TV ne makambo. Et on est vraiment ils ont aidé bino makasi. Bon ça n'a été pour notre binga na ba numéro oyo, na numéro où est affiché na siwana. On a des numéros na mamoko la blanche. Moi ça me swahili. Zombie, moi ça me swahili on makambo. Moi ça me swahili, moi si mon corps ayebi occuper mon bal, prendre soin mon bal, ayebi combiner la mon bal, la balola mon bal, ayebi ma position tout yambe. Merci vraiment. Merci de Bolandi Bisso parce que vous avez belé. Merci la ligne